Balandi Congo Live Télévision, merci pour vos arrêts ébélés pour nous Rolanda Bisso à travers Congo Live Télévision. Bino bao vos amis partout dans le monde entier pour nous Rolanda émission le blarabino politique actualité ya mboka na biso Congo. Lelo tozali bongo na kati ya siège ya IDPS to embeli bino mwana mboka Pasteur Gili ozali moko ya ba président ya parlement debout ya ba parlementaire debout ya IDPS na ye penza Torolobela Matali, politique, topé actualité, yamboka na biso Congo. Mbote Pasteur. Bonjour ndeko nangai, bonjour na bandeko nyonso bazungolo akolanda biso na ebandela poso na tombeli bino nyonso poso elamu ndenge to bandi yango to kosisa ngona kimia pe na ngana lobete bokozala décider moment nyonso bo olexana biso na émission. Merci. Oui, moi mboka Pasteur Gili déjà mokolo ya lelo chef de l'État mokolo ya lobi chef de l'État zonga kibongo mabele na ye RDC après participation na ye na création ya cardinal Ambongo o salamaki kuna na Rome la présence ya ba politique ya RDC kasi chef de l'État na biso penza akenaki ko honorer moko ya ba citoyen congolais cardinal Ambongo ko banini après cardinal Ambongo ko telemela ko beta certaine comme vérité des yeux mais mon Ambongo Félix Antoine Tshisekedi akendaki bongo ko yamba cardinal Ambongo ninga komaki cardinal na Rome. Merci mingi ndeko nanga mwasi Nazo kana mawane sengo ya kotala via Fachi est plus qu'un pasteur. Fachi. Oui. Motema o Fachi azanango Fachi est tout un enseignement. Donc Fachi bako tangaye, Fachi bako pesa yeku, Fachi ko zala ye moko Fachi mateya. Comment Fachi alakisi biso bolingo na mboka o tomoni yango. Fachi. Je pense que papa ans na envers sauti ko enseigner na mama belé alobi nanga na nzela audio alobi avant na zonga na question na yo habitant Fachi azo senga unité tant Fachi azo senga réconciliation po ya sala nini ya mabe o lelo azo senga lango réconciliation rien. Donc rien que quelqu'un qui est congolais to vendre tour à table to bongsa mboka na biso to kende liboso Olanda Monseigneur Ambongo na TV5 Olanda Monseigneur Ambongo ba bras de fer à Salawa Olanda Monseigneur Ambongo le cardinal oya loba que Félix doit travailler bien abosa na bande connaît opposition té Olanda Monseigneur Ambongo tango akei ko senga chef de l'État a accompagné na création ya cardinal na et d'ailleurs na oyebisa yo na mboka na biso c'est pour la première fois un président a représenté azala na création ya un cardinal Bastien Malula Mobutu azalate et Chouaye Mobutu azalate musée azalate na makambo nyonso eleka oyo kuteleki a Chine Rambo akenda pété. Donc mbala liboso un chef de l'État a assisté. Donc à la kisi botata na ye na mboka na biso Congo oyo laksi makeno le peuple congolais a joué un père. Le tango lobi na ngali kama Monseigneur Ambongo bango mo siro ba tirer réponse na oyo nyonso baloba. Monseigneur Ambongo ebisi Martin Fayulu vakende abitika biso mamba vérité désir. Fachi mokonza mboka. Yemoko Martin Fayulu qui na Vatican vendredi à Lobiango, candidat na biso ya laka Félix Bosiko madame na lobasuni na monde entier batu bango mo bayoki. Kasi mona mboka to mona ki penza présence pe ya président Martin Fayulu kuna na Vatican na ebité mingi ba ko loba été président Martin Fayulu yepe président o biso to ebike oyo après taki serment ezaki bongo mona mboka Félix Antoine Tshisekedi ye président Martin Fayulu qui n'est ko bimba bongo lokola citoyen congolais lokola président est décidé to pe cadre ya la muka to pe président po mingi ba do so akene pe ko représenter biso ba auto qui est président. Non, ça c'est la honte et puis c'est la sorcellerie. Bandeko baolo ba makambo baolo ba nzambe nanga kangola bango, alongola bango na bo soto na bo nyama o ba na ngona muto. Tu sais quoi madame, bandeko baolo nda biso na monde na oyebisa bango na vie l'orgueil ne paye pas. L'orgueil est sa première péché ya mokili. Orgueil nde boti ba masumo nyonso lelo to koma kotelemela bon nom de Jésus. Maman na tata na bango orgueil. Oyo Martin Fayulu sali au moins le longa comme humilié à sangi même na kitsa rovanda et puis ba invité qui était sala qui invité ba invité Moïse Katumbi invité na ba politicien congolais avec Jean-Pierre Bemba pour Jean-Pierre Bemba c'est le cousin cardinal Ambongo donc akende ki petan kendeko siko Martin Fayulu sali bo nyama sali bo soni asali ki bo mona muke yena muzitu
bato bakota batonda na église bongo biso tokoya po bato baganga kombo nanga voit l'échec mama moka mutaku abetele maboko fayulu akoti bato kuna liboso bayebi ete batunye yo nanonga mawe osani place nous a été azangi même na place avant de pas invité à qui revendre na porte de sortie ceux qui d'entrer c'est go yebisanga et yomoko moni na Vatican comment des prêtres et de religieux n'engi ba yimbeli fachi c'est comme Martin Fayulu président na bango sala kiwaki. Oui, moi mboka Pasteur Gili lelo kuna na mikili ya poto tomoni penza mwana mboka Bokechu o ya telemelaka pouvoir ya président Félix Antoine Tshisekedi kotumba drapeau koloba mabe na ebité étant citoyen congolais koloba nini na acte wana Bokechu asaina kotumba drapeau o ezali symbole ya mboka na biso Kongo na zongi seli diaspora makambo bango pe bazongisa biso mambeli kana na Kisasa allo passer Gili IDPS boza wapi bozo yokate IDPS bon marché siko Bokechu abwakeli bango soyi na poto siko ba diaspora congolais ngape na yoka bango maintenant le lobo pesi passer bopesi fachi raison tango aloba que c'est pas le Rwanda qui combat la RDC ce sont les Congolais eux-mêmes ne batu le ba combattre la RDC maintenant muto a passé le drapeau congolais non ya Congo pardon un Rwandais muto ya jui drapeau Zaïre qui rechango na ambassade du Rwanda congolais te yango ngai pe question na zongiseli yango diaspora na toyoka son ndenge ndeko nanga yoka son lobaka toyoka pe son et pas Bokechu pourtant le kanaka pasteur siko bino bosali ne bosa vraiment ba marche siko bango diaspora bopimelaka ba pasteur ba te yakuna boalaki na raison bopimelaka ba mise ba beta ba conseil kuna boalaki na raison siko yo moko ya congolais vivant à l'étranger a pas soli drapeau pas zongisi mboka na Zaïre bino diaspora bolobi nini na zongiseli bango na yoka o bango ba osala. Oui, moi mboka Pasteur Gili lelo penza parti au pouvoir UDPS moi ko benda ne yali na likambo etali 70% ya ba ministre o penza bango ba bimi na compte ya IDPS senge na bango ndenge CG Kabuya lobaki ba contribuer 70% pour ETP ba militant mosusu ba combattant mosusu pe ba bénéficier ta na mo mosala na mo makambo moko amalonga bango nyoso ba bunzi lit kasi ya ina ba ministre mosusu ba ko boya likambo ya 70% na bité Pasteur Gili to mona pe un jour to moni Pasteur Gili a bunda to moneta na mo esika moko boyo sa biso pe malamu kasi 70% c'est comme si ba ministre no mingi ba ko boya likambo 70% te baboyite wana esa likambo ndako baboyite mukonza mboka uta mataki na 80 baboyite le moment venu déjà ba liste ezokota kotanyo c'est koloba na ba médiateur nyo c'est koloba na ba médiateur mais na o garantir batuke ba liste ezokota lelo ngai moko na ko sa liste parlement na poko alobi na côte sango donc là il y a pas de match et kota oui on peut passer Gili na ça déjà à Musala nga déjà na instance boulot nga na porter parole à diaspora nga na chouchou ya diaspora donc ba blogo musu madame Tombo sala ngo fo boye ba ke mutu na mutana capacité na potentialité na ye avant Zambé apia mutu mission atuna ka mutu sana nini nga na déjà na faire benanga na mutu nanga diaspora ba pinga musana nga leona osa musana nga o lelo so mona kande na hotel mana osangelo côté na zo sanga pelo ka kolia te sauf ka kesa ke ba canalisango na vanda bien maintenant o yo lobby déjà ba listing bande ko ba si ba koti et so continuer pe ko kota là il y a pas match. Oui, Pasteur Gili mingi ba ko benga ba bi Pasteur Gili za moto penza ya telemelaka bondoki tope bobomi ya président sortant Joseph Kabila Kabange lelo penza ONG Akaj o ekumba makana mona mboka Kapiamba ye asali bongo enquête pour déposer plainte c'est sengé la président sortant mona mboka Kabila Kabange ala ki sa patrimoine familial na ye selon constitution mboka na biso et sengeli na président tope membre gouvernement na motonyo soki akoti na pouvoir a rolakisa na mobi na bobimi na pe sengela la kisa kasi la Kabila Kabange to yebi ke ndenge ya yaki o ya la kisa ki na début à pouvoir na kasi na fin à pouvoir na tiko la kisa ngote Pasteur Gili ko lo ben non Georges Kapiamba c'est un Congolais démarche dans les constitutionnelle là il y a pas de souci le président Fachi Alexa ba bien naé maman Denise Alexa ba avoir na bango bon yeso Alexa où est le problème non naza contre kulutu nanga Georges Kapiamba te démarche na eza normal pour servir même ataba o nyonso lelo basani bonga ba yeba ke tango to sala na kolia na kotonga na kosomba oya motoki nanga
mais il y a des gens qui ont et servir des leçons de témoignage. Donc là, il n'y a pas de problème, madame. Kasi bayi FCC bakoboya babi wane kominde kotia Kabila Musapina miso, comment se fait-il Georges Kapiamba ya zanani pota senga Kabila ala sa patrimoine familial? Bongo Kabila zanani po abima pa la sa patrimoine na yete. Yango mona benga lisanga bande ko FCC za lisanga bandoki. Lelo bande ko FCC ba olobela mamba 15 millions de kolanga na lobana yo. Mais lelo mona mboka Vital Kamerhe a lobé ça même pas 15 millions. Ils ont 100 millions. Alors 85 millions kendaka wapi. Lelo soyi bande ko ya FCC bazo batela Kabila lokola nzambe. Ngana tuna bango l'argent sorti pour la construction ya aérogare, l'aéroport international Angile kenda wapi. Lelo ngana tuna bango mbongo ebima pour na Bukangalonso ekenda wapi. Bazala batu. Yango moni mona mboka Félix ana reso benga bango banyangala kata. Pona nini? Bango mayele na bango nyonso. Bachango kai pa mona mboka China Rambo. Donc bango moko basa même pas na venir à Congo. Donc bango pona bango Kabila ou rien. Voilà. Yango moni loko na zebisa kulutu na ngono Rwanda. Lelo tango zo finga facha teki mboka na Rwanda. Mais tango yo salaka awa tango tekaka mboka na Rwanda. Lelo Rwanda koli na mboko ya komi nkoi. Ai lelo boti na facha benga nae. Mais tango bino boyambaka loko la mpuku boyebaka te. Tango bayambaka bango lokwa bampuku na mboka oyo bayebaka teke baba paya lelo sikwa bimisi mansaka bimisi minu lelo botinda fachi azotika ye bongo tango bakotaka ngwanda salaka wapi omoni bato FCC besoin na bango siko eza banyokola biso na mboka oyo mais bakoka te Kabila amata akita lokole se bandi boyo oyo eza solo likambo suka kolakisa biso ba bien na ye oyo ya yaka nango na oyo ya bimi nango tanga tiki bokonzi bongo sika soka boko lakisa to aboya kolakisa mboko ya ye aboya kolakisa mboko ya père na bango aboya kolakisa mboko ya père na ye oh mais soka yaka na ba pièce lokola nga falo bakena yaka na ba pièce ya yaka na pièce ya yaka na polo na bota soda ya yaka na soda na bota soda ngana telemi ngana na pièce facha koti na bukonzi na pièce donc ti facha ko bima moyen mutalo beyate na akutu na photo mo balakisa China Rambo nenga pemi azana mbongo ne oya tant que chef de l'état mais to mona oyo nyonso soki plus de 80 sociétés libanda Congo to mona ngwa sango ndenge voilà. Oui, moi la mboka Pasteur Gili to ko kusa moke Pasteur Gili lelo to ko yoka bayi ba diaspora mingo bazana kaya ngwanda ba résistant balobaka toujours na likambo etali occupation mboka na biso ezali occupé ndenge to uti ko landa o mingi ba Rwanda bayaka mikie ba msuba yaka ba comme ba étudiant ba ko tanga na ba université na biso mboka Congo lelo bango yo lelo nde bakoma ko nyoko la mboka le bono na likambo etali occupation mingi ba ko ba te mboka na biso ezali occupé de ko fana yo komisi sanon de question te yebisan de Honoré Ngwanda général Bisengimana oya sawa lelo azalaka lieutenant garde civile n'époque ya ye Ngwanda numéro 1 ya renseignement na sécurité maréchal général Bisengimana alaka lieutenant na garde civile azalaka chargé renseignement général Baramoto Ngwanda yebaka yete tuna bandeko nyonso alamuka bandi de sorciers ya mboka oyo tuna bango muto ayaka na communication na mboko miko telesel Rwanda to Rwanda te yo tuna bango directeur ya cabinet maréchal Mobutu Papa Bisengimana Rwanda to Rwanda te yo tuna bango kengo wa dondo kisangani etombe afinga biso alobi d'ailleurs moi je ne suis pas Zaïrois les Zaïrois m'ont invité pour puisque bango ba maele te ba benganga pona na ide bango moi je suis Rwando polonais Ngwanda salawa. Et puis Yebisa Ngwanda akimaka mboko na mois de mars 2 mois avant Chita Maréchal l'année 97. Papa, je donne raison lelo na Bible ya koloba ke sagesse amutevanda na âge na yete. Omoni ndengo sesengane lo barabiso ba mongo. Donc vertige. Au fait, papa Honoré yo koloba te. Yo vraiment pour na Congo, yo koloba tali lo ba mon côté. Pasteur ya banda côté ya na GP. D'ailleurs na posé une question. Ozalaka pasteur totika. Pour na Congo zalaka pasteur ozote ya na GP et mukomso ozote ya GP kweya yo lelo na potobo tuna ye azalaka pasteur poko zala pasteur eza vocation mobimba atika soka tika ponani demanda Honoré Ngwanda pour lelo yo bato nyonso bazo ko armé babokechu c'est ba vieux lokwa Honoré oyebi combien de crimes au vieux Honoré Ngwanda sana mboko sous régime ya maréchal Mobutu. Voilà un peu. Papa Honoré Ngwanda enleva batumsu ya boma bango pour faire plaire na maréchal au Mobutu ayebate. Si aujourd'hui Papa Ngwanda so finga fachi que ateki mboka na ba Rwandais
que tangu ministre des Affaires étrangères azalaka rwandais mwana mboka congolais Musée Laurent Désiré Kabila congolais balobaka nini Bisimakara ministre des Affaires étrangères na mboko siko yo tuna bango balobaka nini tangu papa Tshisekedi ayebisaka bango bozonga yo musée yaka to solola bato ba na sima na yo bazonga na Zaïre à l'époque nana fingara Etienne te nana fingara papa Tshisekedi te le loyo makambo Jésus amona devant Jean-Baptiste yango lelo fachi azomona yango lelo fachi azomona un groupe aba congolais basangani pona kotombola un étranger comme Martin Fayulu et sika bima toyebi te toyebi cousin na yete toyebi pa na bango te toyebi maman na yete toyebi même ata mère aleki na bango rien avenir ni okoko pesa na lamuka po ete depuis mon mboka Jean-Pierre Bemba ye penda zo atata mu Jean-Pierre Bemba alaki na lobi lamuka eza maudit ti Jésus akotsonga mais ça maudit ensemble de sorciers nocturnes Martin Fayulu présent Boutou avec 70 millions d'habitants derrière il y a Boutou Martin Fayulu a présent Congo parallèle il y a monde pandemium il y a monde abracadabra il y a monde de sorcellerie ne sikaya bukonzi yango moni vatike sambusie akanisa ya kokota baroye mela sangi na kicha ovanda akevanda na suka pa moni ba maser na sultani ninga ba yembeli fachi 3 fois béton asuki wapi omoni soni sursaut d'orgueil lolendo omoni nga suki avenir ninga na pia na lamuka bandi de sorciers bato balukaka bateka mboko ezalamuka yo ya otangela Martin Fayulu Martin il y a 40 000 à Kimbuta pour chaque Kimbuta gouverneur à ville à Kinshasa pendant 12 ans yo ya ko yebisanga Jean-Pierre Bemba wandi politique na rébellion Jean-Pierre politicien Jean-Pierre a sali cop na famille maréchal abeta masasi na Guado comme ça maman Bobia Kitakuna a touché ba plein digital ba zo ba bien na bango Elengia Soupou et sali Jean-Pierre Bemba beti masasi de la rébellion à la vice-présidence de la République avenir ngana pia na lamuka Oya otenganga Moïse Katumbi depuis quand Moïse Katumbi politicien un politicien fabriqué par China Rambo a comme gouverneur pour Baboma Onatra et comme ça ba minerai nyonso est passé par Katanga à partir de Moïse Katumbi Oya otengelanga politicien local Adolphe Muzitu qui Adolphe Muzitu dans ce pays bato babandi tribalisme na province Bandundu batu bayebite que Antoine Kisenga Funchi a comme premier ministre de la coalition basalaka na China Rambo baye bien ngote gouvernement na ezalaki na ba province nyonso mais pour atika primature Antoine Kisenga keko so ndeko na ye ya Bandundu pour atika ye un province au baza envoûté animé na complexe infériorité bandeko na biso ya Bandundu yango moni be mission na osa lelo nazo délivrer bango na kombo na Yesu bazonga na raison non nasi ça Jaël yango mona ngana yebisa bango lelo tongo bande kwa Bandundu basoloba quelle est cette province oyo et vandisi Kabila na pouvoir pendant 18 ans n'est-ce pas Bandundu et quelle est cette province oyo balinga ikaka ba gouverneur n'est-ce pas Bandundu Jacques Mbunda, Christophe Musungu, Théophile Mbemba, Kimbembe Mazunga, Kimbuta, les tout consorts Bandundu. Mais na Bandundu ata pota mwinde sate. Le lotang Adolphe Aolobake bako créer climat d'instabilité et permettre que nos investisseurs bayate mais faut tout na musitu na mboka na sanini. Tout na musitu na mboka na ya sanini. Demandez à Adolphe Muzitu. Un ingrat père politique qui n'a Antoine Kisenga Koufi 3 jours et bembe na Kisasa Muzitu amona na te moto ya sala Muzitu akoma lelo Muzitu asali association ya Soukena Siriki ba ventire ba comédien oya le Bobo Diouf ba sali coalition batambola ka bango mibale soit disant ba vrai congolais mais Muzitu asala premier ministre à China Rambo et lokoni na tika ya ba congolais lelo demander na Adolphe Muzitu yango lelo moni bandeko na biso ya Bandundu batu ba memi tribalisme oyo batu bazo vivre na complexe infériorité ataza mukolo mais soka moni okaka makolo na se vieux grand bandeko na biso ya Bandundu et lelo tango bango baloba ke muluba ko so pouvoir te mais tango tolandaka politique Etienne Tshisekedi wa mulumba toyeba te ka sala muluba a côté ici démocratie politique na mboko Etienne Tshisekedi peuple zaïrois à l'époque ayeba te ka muluba pour lelo comme il facha so pouvoir
au Moulouba reçoit pouvoir. Mais quand Étienne, en la biso démocratie politique, tous sont passés par l'IDPS. Tu es battu quand Moulouba, ce sont les Ndekonabiso ya Bandundu. Facile à manipuler, facile à corrompre, facile à kusakana na bango. Ne bato bakenda ko pesa biso ke Chine rambo abukilo na bango. Tuna Chine rambo abukilo na bango bala na nepa na bango. Oui, moi, la mboka passé Gili, to comme bon na suka, motuna na biso déjà le 19 wato ko kende, ba ICLC bango penza, balancer marche natina ya côté les melati penza, moto ya ibaki 15 millions de dollars, to peut détournement, il y a démissionné, peut ba ko senga démission, ya ba juge ya cour constitutionnelle, les même le 19 wana Kinshasa bopé to lancement la ko salema la participation à chef de l'état ko lobani dans le cadre. Yo tuna bande kwa CLC nana derrière bango. Bande ko bino do landanga bo tuna non bande kwa CLC nani aza derrière CLC. Potangu Jean-Marc Kabundi me respectif tanga lobaka ke CLC bande ko pia biso édifice biso tando pia bango bato chaki tembe to marché na bango le 19. To marché na bango. Nandeni. Oh. Bo yebite le 19 on to marché na bango. To marché na bango. Pouvoir na lobby na yo bango na nzela biso pe na nzela. Bango fo balakisa biso liboso 15 millions ngo ezalaka wapi po ekomi wapi. O bango ba marché. Mais ce sont des sorciers. Bon na démission, ba senga bango démission ba. Bango banani ba ko senga démission. Na lobby na yo qui va obliger le président de la République dans le monde. Mobutu alobaka le respect dit un chef c'est quelque chose sacré. Lorsqu'un chef décide, il décide. Ne blaguez pas avec Fachi. Asa fou joya mutu mogote. Qui est derrière le CLC? Kebisoto Osenga na chaka bango. Bango ba l'équipe son a besoin, bango étalé langa batu musu ba CLC. Association des sorciers de CLC. Ba vandi ba sangani na ba pirivier na bango ba abbé. Ba vie na bango ba monseigneur. Catholicité. Moi clique ya ba sango. Vous comprenez? Il faut pas tout bailler que loko c'est pas l'église catholique. Moi clique ya basango na ba monseigneur basala ba maman na bekol. Basango basuka na babe bakoma na réunion na nzoto propre à danger. Bakoma ko beta ba mikili bakoma pe na bakama. Alors que bon yo bien ngote. Mais lelo sikoyo basawana bazwa na idéologie lokwa bango balingi mboka. Mais catholique ko salela nzambe. Bango basunga ka peuple na pasi. Sikoto mukonza mboka ya lobi ke to sunga peuple na gratuité. Catholique azo telema pona nini? Pona b'intérêt na bango privé personnel. Atala, yaya to panza na pe ba vérité ko. Oh. Tant ba betera ba meeting na bango na ba kuzu ba boki makambe belé. Bala rona ba tsango. Ba tonga be école na église. Bali ko telemelaka to ko beta na bango bongo tina suka. To ko laksa bango ke batiaka munoko na Mobutu na 71 malula kritika Mobutu na Saint-Joseph. Mobutu abengana malula basakana te China rambo luka mutu a cardinal Echou basakana te bamona facha za compte ezaka éducation akola na ngona ndako tatande yo sala eboye donc bamakele lo moni ba sala salawana CLC bisonaye le 19 nanzela to ko marché biso photo e baki est derrière CLC. Moi la mboka passa Gili to comme na suka moi message na yo ya fin pe ba mbote na ba onyo ba ko lando partout na monde. Non, message nanga suka zaka na sepeli puisque vraie vérité de Sir Nebimi, vraie vérité de Sir Nebimi na Vatican, Martin Fayulu sangi qui se pi ba ololie donc salinga vraiment esengo makasi pour peuple congolais ba comprendre depuis ba maser ba yembi 3 fois Fachi béton. Donc wana y a pas match. Fayulu sangi qui sa revanda yena li passa na ye musitu. Akepa ya sango au moins c'est Martin Fayulu batuni qui Martin Fayulu. Au président de la République habite toi tu es fou quoi. Ou vendu anana. Ou vendu kunana. Azongi yemoko malembe ti ake ovanda kuna. Nangana ebisa peuple congolais boyo kasoni Cameroun a lobby apesa biso Paul Biya, apesa biso Sénat, apesa biso na parlement. Et c'est le koto sepela nangote. Il faut interpeller biso. Que bino kutu bozana mutamalamu bo saka na ye. Biso kutu to na bato mabe. Lokola bino bo saka na mutamalamu bo pesa biso ya komane pa na biso, biso to pia bino ya biso. Voilà pourquoi peuple congolais kola, peuple congolais changé. Nga na olekela yo na média, nga ina olekelo na média. Otenga minga na otenga melayo.
ponga au salanga rien vient na pouvoir Fachi béton Fachi ba pièce nga pe dauphin na ba pièce dauphin na 2043 donc on est logo moko koloba nanga ité pour ba combattre déjà ba nanga d'accord dauphin ya Fachi na 2043 vous comprenez ya donc au matao kita Fachi ba faire Fachi ma solo zwanga na plus 243 89 57 70 570 on a numéro nanga WhatsApp appel normal au cours on appelle na plus 243 81 60 87 825 le chef de l'état na est ancien chef d'état ba osala ko benga te potu nanga to moni Kabila kuna ndenge nini o le segundo ba sanjo pa okende po déjà na moni question mon na WhatsApp a osala po ma solo na bango nde bato bandaka ngo mais ndenge bango tu ba osala kuna na est numéro 1 na bango c'est Fachi pour Fachi mutako so parole o ya koloba na misu ya batu nyonso lelo talaka Fachi première fois impression au monde ba Kabila 1 milliard 110 millions oyoki yango 1 million azui 1 million côté na gratuité 110 millions et que pour la province à est taba faire yo de jo moni miba officiellement mibe bandi musala officiellement ba masango na Kasai dégâts fait ya osakanate wana ko tesaka ya chantier à Congo na ebisi bango ba omesana basa la calme les trains en marche Fayou Luzela yo ko tuna liste mo konsinga na battre yo ata soko che élection ngana na oboma yo ose lo côté pa na ngana oboma yo musi tout cela donc bango tunde bazana bemba kutu jana kusa sa vandi po à 57 aso we l'héritage à tatati lelo donc baza mopanzi donc nde bazawana batike la Fachi ba faire Fachi Masolo à conduire béton donc il y a pas de souci les pays se portent très bien via zonga qui après 3 mois après 3 semaines les banda au senti que mamboye qui kitoko papa est na chassé donc mbote nanga na ngena pesa na diaspora tout na bosanité likambo ya bokechu diaspora nga na tikeli bino ngo bobenga ngate ngana yo kaka ke bokechu azu bulo ngana yo kaka son ngana yo kaka ka zuba muambe ba vie nanga maître Boni Moto Gashi ba Cédric Bopé ba coach ma ba vie nanga ma commando ba coach Mamadou Bikumu na po bokechu na forcité bokechu ataswenga na che bible mpanza oswa kisalo oswa kisalo donc bino bo réduire ngana sentir ma ke no bokechu ayo ki son mbote nanga na mama Kati depuis Canada ya Charlie Beya ya moto mama Célestine là on a pesi mbote mama Nibeya na pesi mbote mama Hortense Mayaoula na pesi mbote mama Janine Kabedi depuis l'île na pesi mbote Henriette la mama double brassard mbote à trop là il y a pas de souci donc tozoko évoluer kulutu nanga lipasa nanga Félix Emmanuel Mavakala mbote à trop ngana na babo frère Bogar Jean-Claude Mboulou JC de Londres bolanga lotali mobulu otali mobalo komisi Nzambe otali beau frère nanga Nikes Ntingi il y a pas de souci otali ve nanga Kemsingo ibokila lokonde fapeka to match ezate vienga Dieu sabenga inga vienga Dieu merci à toi on vient na biso quartier vienga Dieu merci à toi moto mon prêtre na yo kaka mutu moko allo ozoyoka mongongo ote menani vienga Dieu sabi ouais petit nanga abi yebisa ba combattant na obete la Fachi béton album na le 3e personne en Dieu le Saint-Esprit abalo le Trinité le véritable acteur à film ba obete album 3 fois béton ina vinanga Dios ba konzemba naye na vie Gino star londonien ba amupanzi ngape libanga na nga ya danger ya munene wana tiki libange bimi babwaki vie puis babwaki nga petit na ye donc mbota trop esika bino tubo yali Cédric Bopé na bosani yote donc voilà président Zoya yebisa Roger Luma Roger Luma molobel monena président Félix lutu nanga Jean-Michel Okio ayamba vie basele zino nga na ko beta na yete yo soka sele zino a ofinga chef de l'état mais sele zino comédien théâtre abotola et moi si babenga na ye moi c'est la comédien ticket oyebi comédien na lelo na poto akoma organiser siko c'est les unes mère ko tuna njile ana adresse mère na njile ana adresse mais c'est les unes on les kana média pour finga Fachi taba c'est les unes na poto kutunga okokokate mais ozo finga chef de l'état donc merci à trop na bande konyo so condoléances na venanga Flavien Ndinga na ozana njili matanga mère yebi majedi donc là il y a pas de souci tout ça bien merci mboka kitoko
balandi ya Congo Live Télévision comme na suka to ambeki bino Pasteur Gili na epenza to belaki matali politique to pe actualité ya mboka na biso Congo to komi na suka. Merci na waza kibona sima caméra, merci na balandi onyos bala na biso na mikili ya poto na bosanité un doute en temps mon vieux David Olito. J'en suis bon moi papa social depuis États-Unis, Richard Maka ya mama Wivine Sevolope, Jean-Louis Chibangu na Londres. Ngala bino soki nzamba zongi te to monani na mikolo ezali ko.